Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La méditation, la biso na tongo na lelo potoko na partage toko bondela. Père éternel, to pambolio, to kumisio, to netolu kombo na yo, to pamboli ki bosantu na yo. Mokonzi na bakoni mokonzi na bilakata oyo sala. Eleki likolo na nyonso yango to pambola ka yango to kumisa ka nzambe malamu, nzambe na nguya, nzambe alingaka bana na ye mingi. Amen. To bebisi nyonso abokesi na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin. Père, nous te glorifions. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na tonga lopoto ke na partage. Toko kende wana place to sukaki. Boko tuna to sukaki bongo wapi to sukaki bongo na tokota ki déjà Exode hein. To sukaki bongo na Exode 7. Tozi ba Bible na biso na Exode 7. Tozi la Bible na biso na Exode 7, chapitre 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Exode. Exode, chapitre 7, verset 1. Tokotanga na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alors le Seigneur lui déclara: Écoute, je t'investis d'une autorité divine vis-à-vis du Pharaon, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu transmettras à ton frère ce que je t'indiquerai. C'est lui qui parlera au Pharaon afin qu'il laisse partir les Israéliens son peuple, de son pays. Cependant, je rendrai le roi inflexible malgré le nombreux prodiges extraordinaires que je l'ai réalisé dans son pays. Il ne vous écoutera pas. Il ne vous écoutera pas, alors je ferai sentir ma puissance à l'Égypte par le châtiment exemplaire et je conduirai mon peuple d'Israël en bon ordre de ces pays. Les Égyptiens découvriront que je suis le Seigneur. Lors j'attendis de nombrer contre eux pour faire sortir les Israélites de leur pays. Moïse et Aaron agirent exactement comme le Seigneur leur avait ordonné. Moïse avait 80 ans et Aaron 23 lorsqu'il allèrent au Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. To utuko tanga ndenge nzambe alobelaki Moïse. Ndenge nzambe alobaki na Moïse na kosala Pharaon, na kosala yo nzambe na Pharaon, na kosala yo nzambe na Aaron. Yo okobanda ko ordonner frère na yo Aaron, o ordonner ye po ye akende ko bimisa aloba maloba pa ya Pharaon, maloba oyo ekofungola Pharaon motema. Maloba oyo kotika Pharaon atika bana na Israël. Mais Pharaon akozala na motema makasi. Akoboya kotika bana na Israël bien-aimé. Balobi Pharaon akozala na motema makasi, akoboya kotika bana na Israël. Nani akokanga ye motema nzambe ye moko akokanga ye motema. To continuer lisusu na verset 7, na chapitre 7 verset 8. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: si les pharaons vous demandaient de réaliser un prodigue, toi Moïse, bien aimé dans le Seigneur, moi, difficulté zamoukéawa pour na moupépé. Toi tu diras à Aaron de prendre son bâton et jeter à terre devant le roi. Le bâton se transforma alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et agir selon les ordres du Seigneur. Aaron jeta son bâton à terre devant Pharaon et son entourage, et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisent la même chose. Chacun d'eux jeta son bâton à terre et le bâton se changea en serpent. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit le leur. Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tient pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Alléluia.
Ah, pendant maman na likambo biso to baki to kolobela. Awa pendant maman na likambo. Nzambe malgré tout ayebisaki Aaron. Alobi na Moïse boye. Alobi na sali on Nzambe Aaron. Oko banda kokende kosala ba prodige bien-aimé dans le Seigneur. Oko kende kosala ba prodige. Yo muto banda koloba soki Pharaon lobi eloko nini ko prouver ngai eloko nini Nzambe la bino azanango. Yo ko ebisa Aaron abwaka nzete o na mabele tango akobwaka ngo kokoma serpent bien-aimé. Soki ekomi serpent Pharaon akotika kaka te akokoma ka mutema makasi ngai mutu nazo wumisa ye boye po asala masumu ebele po amatisa kanda na Nzambe abeta ye fimbo. Bien-aimé dans le Seigneur tovai na mama alika. Nzambe pourquoi kangaki motema ya Pharaon? Nzambe pourquoi kangaki motema ya Pharaon batu mususu na minute oyo zo mona belle-mère na yo aza konyokola yo, mobali aza konyokola yo, mwasi aza konyokola yo, banda ki konyokola yo, banda yo banda kokende prière, chef na yo anyokolaka yo, ça ne change pas. Yo zoloba te Nzambe azate. Kwa ni bato mabeka ka badondwaka. Pona nini bato mabeka ka bafulu kaka. Nga banana bandi ko benga Nzambe ngo. Banana bengi Nzambe ngo. Banana bengi Nzambe ngo, Nzambe ngo répondaka na ye ngai te. Asala kana ete Nzambe ngamba lokuta. Olobi esa makamba lokuta Nzambe wana salaka te. Ndenge nini chef na nga banda konyokola nga mobali o banda komisanga souffrance Nzambe aza kopesa ye temps. Alléluia. Yango balobi là où le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais pécherons-nous pour que la grâce de Dieu surabonde? Mais tangu Nzambe betaka bien-aimé za kambala moko. Tangu Nzambe abetaka ndo monaka mutu a renverser. Aza kotikela pe mutu amabe akufana mabete. Nzambe atelemelaka maloba na ye te. Aza kotika pe mutu amabe akufana mabete me abongwa ma ayeba Nzambe. Alléluia. Yango moni batao nyonso yo zolela. Batao nyonso yo zoloba Nzambe ngo asaka na ye te. Ah, mena souffrir. Oko nyokola ba nyokolinga. Ba komsanga lokwa punda. Nzambe ngo amonaka te. Bien-aimé na ebisi yo, mutu azonyokola yo, yo kota na mabondeli. Yo kota na mabondeli bien-aimé ko baluka. Eko baluka. Pharaon suka seto komona kozala renverser. Sa Pharaon azaki kaka renverser. Soki bana Israël batikaki Nzambe, Pharaon akoki kozala renverser te. Alléluia. Yo pene ko biso na problème na ona tongo na lelo. Na problème na yo na midi ya lelo. Kangama na Nzambe. Ata ozo komona makambo wana eza koumela yo pe augmenter prière na yo. Nzambe ye moko aza koandiksi motema ya Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge Paul abane koloba ici ce n'est pas Dieu mais selon moi. Nzambe atikelaka mutu nyonso temps. Nzambe atikaka naza sûr que Nzambe atia degré moko boye ya mutu akoki kosumuka pe alekisa limite te. Degré wana ta mususu Moïse nano atendraki yango te. Degré wana ta mususu Moïse nano atendraki yango te. Degré oyo falaki Nzambe abeta ye eta mususu Pharaon bolimbisanga atendraki yango te. Nzambe bandai kotikela ye temps. Moïse azaki lokola na Aaron azaki lokola ba messager pe ya koteya liloba kati na Pharaon. Pharaon fungola motema. Yo pe leo na tongo la lelo zana ba messager. Bazali koya même mwana na ona ndako asa koteya yo. Yo zo beta yo lobi alongwa ba binzambi nzambi yo bokenda ko sambela. Yo nazo pekiso binzambi nzambi ono liko yoka te. Yo nazo pekiso na ba binzambi nzambi liko yoka te. Baza koteya yo. Ba pasteur ya ndenge na ndenge. Na nzela baza koteya yo, Nzambe aza kotikela yo temps. Tala ndenge o répondaka bato. Bino mutu bosambela Nzambe ngo passe na passe 4. Bino bosambela Nzambe ngo boane eloko nini. Ba pasteur na bino bango ba okwera pe kana ekoboti. Yeba que mon juste tombe 7 fois, je le relève 7 fois. Qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Alléluia. Nazo bana ba oya lokuta te, ba serviteur oya solo, ba koki pe kokweya. Bien-aimé, baza être humain, baza na mokilio. Kaka Yesu mutu ataki nzoto mutu oya kweya kite. Mutu akweya telemi wi, ezate bato ba kweya kalali na ye libela lala.
alalela lisumu wana eza susu kokweya te. Alléluia. Po muto so soka beti bako akoyi awelela noki kotelema pe kopupola mabele na ye pe kokende liboso. Alléluia. Soki pa zoka kipota akokende hôpital mbangu ba soigner ye po ete abika. Alléluia. Mais muto yo akoyi alali asepeli na ye na kolala. Alléluia. Bible so ba biso ko banga te. Nzambe azomona minyokoli na yo. Mais aza kopesa bango temps. Yo fortifie-toi dans la prière. Koboya nzambe te. Koloba te ate passe na ngai. Ata kutu passe oyo job amonaki yangele ki te bien aimé dans le Seigneur. Nzambe azomona souffrance na yo. Azomona ba peine na yo. Azomona makambo baza kosala yo. Azomona injustice nyonso o baza kosala yo. Tangu bandoki na butu balokaka ya monaka. Tangu bateka ba piège pona yo ba mabulu na bango ya monaka. Alors si l'on fait des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Alléluia. Tangu bandoki balokaka ya monaka. Tangu ba magicien bakendaka na bokosala ki magie na bango ya monaka. Tangu ba vaudou basalaka ba maraboutage ya monaka. Alléluia. Moi je te dis bien aimé. Tu pleures aujourd'hui mais demain tu pleureras plus. Moi je te dis bien aimé. Fortifie-toi, prends courage. Sois toujours au pied de Dieu. Sois toujours dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Dieu va faire quelque chose. Moi, je te dis, bien-aimé, ne décourage pas. Tout ce que tu vois aujourd'hui, demain, ça va changer. Bien-aimé, avoir la foi ferme en Jésus-Christ, avoir le courage, l'audace de dire que je ne céderai pas. Je ne céderai pas au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ta souffrance a enduré. Je sais que tout ce que tu vois, tu commences même à fatiguer. Moi, je dis, quand la force de l'être humain est finie, c'est la force de Dieu qui commence. Moi, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Ne recule pas. Va toujours de l'avant. C'est comme si tu partais au marché. Tu es déjà au milieu. Tu as déjà fait beaucoup de 100 pas et tu veux reculer. Ne recule pas. Kozonga simate. Kozonga na o simate, bien-aimé. Kozonga simate. Kende kaka liboso. Osi osali bapa ebele. Osi opusani ebele. Kozonga lisu simate, bien-aimé. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Mais banzela na eza banzela na bisote. Ayebi comment a tracé banzela na ye. Banzela na ye eza banzela na bisote. A tracé banzela na ye autrement pour na vie na yo. A tracé banzela na ye autrement pour na vie na yo. Banzela na ye eza banzela na bisote. Ayebi pourquoi, bien-aimé. Nayebi ke likambo na yo eumeli. Nayebi ke likambo na yo eumeli pena makasi. Nayebi koza koloba c'est fini. Nasuki awa. Makambo eleki. Non, muta viva abongo te. Non, nakokoka lisusu te. Okomi kosenga ba abandon. Olobi non. Muta viva abongo te. Souffrance eleki. Nakende boye bakangi. Nasenga boye bakuti singa. Ata bana bazange loka kolia. Mobala lala ananda kuta kota libala. Bana souffrance sur souffrance. Naza kozanga même loka kolia. Muta viva aboete nzamba ngo azate. Bien aimé nga na oyebiso nzamba ngo azali. Bien aimé nga na oyebiso nzamba ngo azali. Muta kosa ote azali. Azali pasa na bomoy. Azali pasa na bomoy yo garder ka kimia. Garder silence. Kota na ba prière. Banda ko bondela. Muke ozuilia. Comment si qu'on a jeune on a baka Esaïe 58. Jeune o ezalaka. Oboyi masumu. Boyebi signification ya jeune ni koloba nini? Ko s'abstenir. Absence ya makambo ebele. Batumi bakasaka absence anzala. Te. Absence ya makambo ebele. Soko zaki mote kobo longoli absence wana. Soko zaki mota songi olongoli. Soko zaki mota kofingo olongoli. Soko zaki mutu pe akoyina olongoli. Soko zaki moto akochola olongoli. Soko zaki moto pasi olongoli. Yako yima kutu olongoli. Nzambe moko ayebi. Nzambe amona kafumia noir na sena libanga na noir. Nzambe oyo loboko nezaraka mokuse na bato baza kosumuka. Nzambe wana
alobi jeune epesaka ye plaisir ya Esaïe 58 kota ba jeune wana tanga Esaïe 58 pe kota ba jeune wana nzambe ko agir nzambe ko sala quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Bible zo ba biso nzambe alingaki mokili atindaki mwana na likinda. Nzambe tango alingaki mokili atindaki mwana na likinda pona ete mutu nyonso oyo akondimela ye akufa te mais azwa bomoi na seko. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, natonga leo nazo biso fortifie toi, prends courage. Nzamba lobi na kangi motema ya Pharaon na endurcir motema na ye ngam tu na kangi yango makamu nyonso bokosala Pharaon, Moïse na Aaron. Pharaon akosede te. Moïse na Aaron bazaki mota mokili bien aimé. Babundi nzamba linga ko isa bango na makasi o nga na tebino makasi o na pesi bino. Pharaon ako résister mais tangu nga moko na kokita tangu nzambe ye moko akokita tokomona wa armée ya Pharaon ekokweya. Nzambe nda azali makasi ya Satana ye muta sukisa ye nde pomba ya Satana soki biso to se confier na ye yango atindaki biso Yesu Masia po biso to bombana na sima Yesu Masia to bombana na kati ya Yesu Masia bombana na kati ya papa nani akoka biso ndeko nanga souffrance na yo komi na suka olembi na kolemba osambeli olembi obi nzamba ngo existaka na ete osambeli olembi obi nzamba ngo azalaka te bazokosa mais lelo nga na ye koyebisa yo likambo na yo soko trouver solution. Moïse aza déjà wana, Pharaon aza déjà troublé, Moïse aza ko troublé par des prodiges, Moïse aza ko troublé par ba miracle, Moïse aza ko troublé par ba plaie, Moïse aza ko troublé ye yango Pharaon zo bisa bakasi ya suka. Pharaon zo koka lisusu te mobali na okota kendaki mwasi wana zoli déjà banda oh mwasi wana zolamba susu te mwasi wana akomi déjà ko sala ye bisala sala pe place ya kendaki babotoli mbongo bien aimé place ya kendaki musala baby musala na nyonso e baby bien aimé musala na nyonso e baby place ya kendaki azozwa susu te mbongo ezali susu te akomi kolela musala esili akomi oluka zonga akomi kolela vie ekomi difficile ezo kezozanga ye kaka soni po atia makolo na ye aya kofukamela yo na bana o ennemi na yo soni esali ye azwi échec a vie na ye azokoka lisusu te eloko ezosala kaka soni po apusana aya kosenga yo bolimbisi o bien aimé dans le Seigneur chef na yo aza déjà na mise en pied baza kolongola ye déjà musane ezosila likola likola serviteur moka ya mukie musala ya chef na yo eza kosila likoloka ya mutu moko ya mukie chef na azoka soni lokola Aman ayokaki soni likoloka ya Mardoché sentinelle tanda ya pamba Aman azalaki pandi kangama na nzambe wana ndaza pomba ya Satana kokoka yo te kaso bimi libanda na nzambe ndoko longa te ngana kangami na ngana nzambe pona longa na yebike ba passion nazomone koleka nzamba pambola bino to kutani lisusu.